Bonjour. Mbote mingi na bino sito bolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe habari zenu. Maluka ibandeko na ngai. Boni bino bandeko. Boza bien kimi ezali? Wabino maman Eliane Nitu, votre deuxième maman va bien, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa ala musibiso malamu nzambe ya mawa aza ko batela biso to peseka merci. Nenga lo banga toujours que kola la kolamka eza habitude te kola les ara volonté kolamka ezalaka grâce. Merci mingi na bien surtout ba bolinga maman Eliane Nitu obo sepelaka na maman Eliane Nitu obo telaka ba émission ya maman Eliane Nitu na pisi bino merci na bino obo za ba abonné ya sika bouti ko découvrir chaîne na biso sika. En tout cas, na pesi bino pe merci. Na singi pe na bino, soki botali ba émission bo monki bo sepel nango, bo hésiter kate ko partager na bande ko mususu oyo nanu ba yebishi na biso te ba ko kape ko yeba yango. Awa na Eliane Nitu TV to sorola makambo ebele surtout makambo oyo etali libota, makambo oyo etali famille. Yango to sora na kati ya Eliane Nitu TV na ba toujours que du vrai du vécu du quotidien. Yango te to sora na kati ya chaîne na biso oyo ya Eliane Nitu TV. Awa kokuta ba émission culinaire. Okuta pe ba émission mususu eza na moment mususu maman Eliane ayambaka pe bapaya soki na yambeli bino pe bapaya naza kosolola na bapaya okuta ba émission okuta ba vlog ezaka na Eliane Nitu TV okuta makambo ebele awa na kati ya chaîne na biso eloko tozokende kosolola sikoyo ngai na bino ezali ke bandeko batindeli nga na yebi ke bino bolingaka mingi ba émission ya polémique bolingaka mingi ba émission ya sebo na kosi est-ce que na kosi na loba soza mutakanda kotala ngai te po ko sepla na ngai te so moko za mutu aketo kotala ngai te soko za mutu motema likundu kotala ngai te po ko sepla na yo na ngai te avant to kota na émission ya lelo eza émission ya songi oyo bandeko mingi batindeli nga ke mama Eliane monite parce que mama kalamba ya sali scandale mama nito monite scandale salami kuna alors to kotala ngai na bino to koyoka scandale ngo oyo pasteur Mike Kalambai asali to kotala yango awa sikoyo to kosolola tokotala scandalo pasteur Mike Kalambai bisengwa lole tozo binela mokonzi bisengwa lola toza ko binela mokonzi mais boba ke ngai wa bino mama Eliane Nitu nazaka na musala na ngai oyo babengi service traiteur la providence totala nanu après sima tozonga tukota na kati ya lisolo na biso Litata shenu shiri papi ninda shaiwa Taitana kuningune papi ninda baiwa Namo, utengeta namo Ekome namo, gurera namo Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service.
la préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Komona ezali bongo publicité à Toronto City VIP de Maluku. So na posa ya kosomba lopango na wana Congo ko hésiter te numéro moko ezana 001 obengi papa Wilima Flyer vanda kabongo na Canada. Akopesa ba précision nyonso pour que okoka kosomba lopango na yo kuna na Maluku. Na biso bino Maluku eza ko bonga en tout cas ba cité o eza ko être dans les années à venir ezande vraiment ba nsele kuna na ba Maluku. Eska penza ya kosomba ya kitoko ya malamu yango wana. Après otali o eza musala ongana la service traiteur la Providence. Vous en avez posé à fête. Eza la kitoko, eza la malamu, Obengi obe maman il y a nitu na kosela o fête na yo okosepela nenge pa ba mususu ba sepela na ba toujours même ceux qui na koka kosali sa ko satisfaire yo à 100% mais 98% okozala satisfait parce que 2% totikeli yango nzambe o asala ka makambo parfait. Bisengwa lole, toza binela mokonzi, lola lola lola, awa toza boye, eske tolangwe te, teyeko binela, bolingaka, bandeko na ngai, boye bike, nalo banali kamoko amuke bandeko bootala ngai, soki eza na ba chaîne bato balinga mingi kosala ba émission ya polémique, ba émission ya songi, eza foti na bango te, ezali ke, peuple na biso, public na biso, bino nde bolingaka yango, bopusaka bato, basala ba émission ya ba polémique. Et na moko benga maman Eliane. 40 jours et coquille ya maman Blanche. On le bien le côté, na bino lo basuni bandeko na ngai. Na lo banini. O na ngai ko sala na sina sala ke kokite. O na 40 jours quand même faut sala biso ngabi. Kaka bino la sobe na ba commentaire. Laissez la femme d'autrui reposer en paix. Laissez la servante reposer en paix. Et laissez encore ce moment la penga pour bobi ki maman il y a ni tata to yoko ba mingi a répondre na été a occuper na été on a bo monela ngai. Wana boyena ba commentaire. Bolimbi si. Wana boyena ba commentaire. Bon, si vous commentez parce que bobi ki maman Eliane ata to yoko tcha ba commentaire à mabe a répondre na été. Na yebi bino ndeko fonctionne kati. Mais zana ba chaîne o evande la penza. Ela ba chaîne evande la polémique du matin au soir. Loko boyeba ka banke bazara bato minoko. Bo mona côté kuna po bokende. Kuna na kicha commentaire te. On a zaka muna ko répondre nga. E wona ka bo mona la biso ba oyo. Aïe 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 aïe. Oh que tout le monde peut parler hein. Tout le monde. Baba Azati. Baba Azati. Mais so tali kaka bia. Tina kosa wete quoi. Niveau na ngati. Talo biti au niveau tena kokota ma. Toba tasko na lisolo. Bolinga kama polémique. Ah so ba sala bino émission moko ya bien ke botala boye témoignage mo ba pesi bino boye. Bo sisa kata kotala to tel ka moi ke tiens
olongo teli muke pa olongo toyebaka nyonso parce que YouTube alakisaka nyonso émission oyo osalango 40 minutes mais batali ka 10 minutes batali 5 minutes batali 20 minutes batali 30 boyebake YouTube Google alakisaka nyonso. Voilà pourquoi bandeko mingi bomona bafandi na basola polémique parce que bayebi ke bino ba internet bolinga ko consommer polémique ata muta vandi 2 heures du temps ya polémique bolongo to ko vanda ko tala kaka ya bomoke bandeko mususu ba mesana ko vanda ko sala nini kaka ba miche ya polémique ngape na koti mwanda mulelo botindelinga e video oyo ngape na mona ki yango me bato batindelinga mingi balobi Pasteur Mai Kalambai asali scandale. Asali scandale. Ngabi bo, ye papa na bango, mama na bango Mama Pasteur Mai Kalambaki abi mwana ngaza mwa malamu me aza mwa kote mwa la faiblesse ya kindu. De mama bango abaki abi faiblesse ya Mike Wanyi ezalaka yazaka na mwa kindu tre moga boye mutesala ke mwa faiblesse mais à part wana mwana ngaza mwa malamu eza mama boti mwana ye mama boti mwana ye moko abike mwana ngai mulu mwa bagaji donc ka wana kunga biki scandale ngana banga kia tala ki scandale ngabi bandeko à quelques jours ya concert scandale ni susu asali natala boye video tokotala ngana bino po tosala nini je vais l'inviter. Mais vous n'allez pas la tête à inviter dans mon ensemble. Vous allez inviter pour la nini. Attends à poani. C'est le bide dans le cadre. Oh, il y a besoin d'inviter ou ensemble pour la nini. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'invitation. Tout le monde fait la nini. Quand on va dire que la palmarès les plus pleins du stade de Massiré dans le ensemble pour aider. Si on a retourné, il y a où il y a besoin now est-ce que vous gagnez. Calmos. Je vais l'inviter. Mais vous n'allez pas la tête à inviter dans mon ensemble. Vous allez inviter pour la nini. Attends à poani. C'est le bide dans le cadre. Oh, il y a besoin d'inviter ou ensemble pour la nini. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'invitation. Tout le monde fait la nini. Quand on va dire que la palmarès les plus pleins du stade de Massiré dans le ensemble pour aider. Yahweh, Yangyama, Yoki Biloko Ango, boum. Alors, bandeko na ngai, Bible a moins différence oba sambela kana ba oba sambela kate. Ko sambela ce n'est pas ça parce que tout le monde prie hein, nous so sambela ka. Ezake différence fait na ba oba banga nzambe na oba banga nzambe te parce que ndo toza boy yana batu mususu ba banga nzambe. Ko banga nzambe la kisike boy na ko sala te na za mosala nzambe mabe ya boy ba kokuta ngala ngote mais na batu mususu ata na sali boy eza ngo problème te. Place na différence ezaka yango wana. Par exemple ekroza na mutu oyo a filmaka na yazo filmer na ye asambela ma filmaka momona pasteur azana doit ko filmer te parce que yé faza la exemplaire pour asambela ka banga ka nzambe ako filmer te pour eza mabe. Alors makambo yo pasteur Mai Kalambay ya lobby oui ya solo lobby pasteur Mai Kalambay ya lobby ke ba welela ki ko beta Tant ya ko beta ba komona ba plein on a ba mona te ba comprendre muluba te biso ba tozana somo vantar hein tozana mo vantardisme na biso ada mona ki ndeko mo mutabandu ndalo bi abi mama ni tutika balba ba kana vantar te balba ba kosa biso ba tabandundu tozana vantar mo ko loka ko leka ya baluba ku tozana te parce que boyebi ke kongo mo bimba ba yebi ke bato bazana vantar bena majunda ba yebi ke zaka baluba ndeko mo bandunda lobi teza bongo te biso ba bandundian tozalo lendo koleka baluba. Alors tant
pasteur Mike, frère Mike, Kalambaïwa, Kalambaï, tant alobi boy. Vous comprenez? Et ça, moi, côté, on a Saint-Esprit, abimaki mwandambu. Vous comprenez, mon ninga. Saint-Esprit, abimaki mwandambu, avant que na moi, mupanzi, yangwana, Mike Kalambaï, papa Mike Kalambaï, pasteur Mike Kalambaï, mon frère Mike Kalambaï, d'ailleurs, qui est mon jeune frère, malgré qu'il pastoral, mais c'est mon jeune frère. Saint-Esprit, abimaki mwandambu. Yes koyo bonzoto esalaki na moma wana pona koloba ete bakomona plein ona ba monate Saint-Esprit kende kovanda mwa kena mopanzi Saint-Esprit olioza na kati ya pasteur Mike yo kamati obimi ndambu tasko pasteur Mike alobi biloba loba po Saint-Esprit aseki nini abimaki mwa ndambu bakomona plein ona ba monate wana ya yambo ya liboso ya mibale alobi ke na ko invité Fally Ipupa di Cap la Merveille El Malabicho moto na 207 yo ebomaka bon même na loketo kwa pitso lo 207 yo ebom moto na 207 moto na succès moto na 207 moto na succès akangi ba mission congolais ne so klebowa Fally Ipupa akangi ba musicien klebowa atako babeta ka barena Fally atako babeta ka mama mwana mama Monique pe mapeko kaka yo balabo arena soki wapi oki obeti arena soki obeti ba arena mkono na mona kwa na Italie zaki na Italie si autre Italie ko apoke su wapi na Suisse bon yana ngo tango na yo alikamikam na tango na ngo voilà pourquoi frère Mike Kalamba alobi ke je vais inviter tabaki Fally Ipupa à cause la je l'ai invité babi maman Eliane frère Mike Kalamba a besoin d'inviter Fally. Mais Fally n'est pas un sorcier. Fally n'est pas un démon. Fally a être aimé le kolanga inayo. Ce que frère Mike Alobi a invité frère Fally Ipupa. Ma bezate. Tango Fally Ipupa koya wana na concert. Ayoki bisengwa lole tozo binela mokonzi lola lola akoki pe ko sa nini akoki pe ko tambolela mutu abi na continue koyemba kotoke ba kolinga yo jamais netawa belela na belelie tala na continue koyemba meide ou bien nake ezali kambangolu na zingolu na miso ya Nzambe na muni mabeta ndenga bi ako invité Fally Ipupa alobi lisusu ke akokende kotikela ya Noël ndenge mwasi na ya bengaka ye si deji mampata mama Sylvie ya Noël abi ye mo kende kotikela invitation à mes propres siko tango Weranson aken tango pasteur akepesa ba pasteur no tana na mabetse quoi no tana soki na koya pour frère Patrice P Joango, ça na prière. Quand quelqu'un a bâti ce qui est pas ya gafaki pour lobby que selon nga que tant ouais en na kozala na ko tuna ye que yo mo konza ba plein. Sko plein oyo yo moni na oyo kuna est-ce que kokani wanande Mike wetu asala ki bonzoto. La comparaison n'est pas raison. De côté wana Saint-Esprit abimaki mwa mukie bonzoto esalaki
alobi lisusu que bokomona spectacle oyo na bomona te oyo nani nyonso alobi yango me nga na koloba ke ya sika na sa moyo oyo eza te tosi tomona baspectacle ya ndenge na ndenge epa Michael Jackson tomona baspectacle donc ata frère Mike Kalambai ayekosala spectacle akosala yango na ndenge ya Mike Kalambai me ekozala eloko ya sika te na misu na biso tobaka Michael Jackson asalaka boye tomoni fali ipupa fali abi na loketo me sikoyo akomi na moni ndeni yango aseki ndeni tobi falaka monsieur Laurent azaka moto na loketo me mkono na monaki akosabeti moko te nzambe nayeba mpo obina te frère fali aseki ndeni ko mo eloko mo aosa boso aningisa mo eloko mo aovimba boye sasa aovimba boye ao changer te yobiki azaka kaka loketo me azo changer mo eloko wana azosala wana eloko wana mpe namonaki yango tonton Clepen Mbila namonaki mpe tonton Clepen mpo oyeba obina te me namoni tonton Clepen mpe azobisa mo eloko yango boye aosala yango tonton Clepen Mbila tonton de tonton noko ya bana namonaki asaki mpe mo eloko yango wana oyo fali so atemi aosala boavimba loko ya farine aosala vimba yaka ba mambo asika kwa invité bango eza mabe te parce que liloba nzambe eza pona mutu nyonso tu liloba nzambe ya pona mutu ata frère Jeff Ifonge na pese mbote frère Jeff Ifonge j'aime quand je mets mes lunettes frère Jeff Ifonge lelo oyo azongela couleur d'origine azaki na poso na ya moindo mes frères Jeff Ifonge na batango wana pe azaka pe ya kotela azaka pe na balox azaka pe moto abasi ebele et surtout kaza bogar metango lilobe koti nzoto ebuki frère ebuki atikali fidèle pa ya maman Françoise na pesi maman Françoise mbote moi ça zanga mbanda moi c'est mon bali na lingaka lelo frère Jeff Ifonge abongwama a changea mes frères et puis na mona ke na nzembo wana dans mon po ya moi bon neti tambo za pe tama kale frère Jeff on bla obeti penza dans ba chorégraphie wana pe frère pe yo fan de la mana no frère Ali mais yo fan de la ngai ngai maman Hélène ni tout. Bon, la reine mère, appelez-moi qui m'est un caca. On boit qu'elle est à malokola maman Denise. Frère Jeff Ifonge. Yame la Bible. Ayamba Christ. A changé. La nyonso. Mais, atala quand même makambo bata mokili. Pour ça, on atala kander au sel en émission. Pour ça, atalite au sel émission. Tant atala ka aya sel en émission. Pour ça, talité, moi, c'est la émission. Et ça, tata là, quand même. Pour ça, côté à Outraka. A bon malana, mais on t'a côté wana. Alors, pour n'angai, bandeko na tengi bakombo na bango. Soki, frère Mike Kalambai, a bingsi bango na concert. Et ça, ma bête. Baya koyoka lilo baya nzambe. Mais, na yoki kakape, wana na tiki nano batu ebele ba sepelte ba réagir vraiment par rapport ya maloba ya pasteur Mike Kalambai oya lobaki wana en tout cas tout mitema ya batu ebele ebeti batu ebele mabaku batu ba sepele nango te loka batu ba sepele na ba propos na ete ezongeli na matoi ayoki yango ke batu ba sepele na ba propos na ete ayoki yango bato balobi non eza bonzoto awa makambo nzambe eza te moto azoluka kutu babitia mokili baya kosala renfort baya kosunga ye pota babengisa fali ba warrior bakokota mpo bakende komona leader na bango ntango wenga sana koya wi banzoi bakolanda ye
po ba komona leader na bango tango héritier watana be kabe ya koya oui ba spiritas ba koya ba mona leader na bango alors ko sunga ye po asani ni atondisa stade donc po na yesa kwa au secours moko boy quoi ndenge batu balobi lokole komelié alekaki na émission akei ko pesa biyano na mituna oyo nyoso tu na ba inquiétude ya batu akende ko pesa biyano na ye alekaki na émission et pas bandeko na biso ba homme fort ya top Congo je pense yango yo boyoka maloba ya ndeko na biso Mike Kalambai par rapport ya oyo ya ute ko sala scandale ya sala kito bengango scandale bato biza scandale po akoyi ko bengisa wera te akoyi ko bengisa JBT akoyi ko bengo ba bato satana bango bato nzambe fo bazala côté na bango bato satana pe bazala côté na bango alors lokola lekaki na top Congo boyo kasikoyo ba réponse ya pasteur Mike Kalambai par rapport à ba propos oyo ya bimisaki na makambo oyo asalaki opesi ba objectif olobi kokomisa nzambe koédifier pe koévangéliser pe kosala ke bato babongola mitema mais sikoyo mpona nini ba objectif wana olobaki yango te na image oyo ezosala polémique bato ebele bazongeli yango mpe pourquoi est-ce que wana omemaki Expo célébration na concurrence artistique au défi baninga mosusu lobi kosala koleka bango plutôt que ezalaka na makambo ya nzambe oyo baketoya tokokomisa nzambe tokobina tokobongola mitema. Voilà, merci beaucoup, c'est quand même une question importante. Merci beaucoup, Trésor. Je sais que sincèrement, ça a fait couler beaucoup d'encre. Je n'étais vraiment pas au courant, très déconnecté comme toujours. C'est plus tard dans la soirée que j'ai eu écho de ça. Et après, ah là 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 là, c'est-à-dire ça va faire 3 semaines et demie. Même un mois, nous revenions de l'Europe. Alors, il y avait une réalité au fait, quoi. Mais ici, ce que je voudrais expliquer, c'est que, c'est-à-dire, j'étais devant un public, nous sommes à Yolo, j'étais devant un public, n'a pas si, maître Nyuso, Baya, Nyuso, il y a Yolo, Mote Belé. Ça devenait comme à un moment, et tout moi, question, moi, la réponse, quand je suis arrivé, aussitôt que la Komaki m'a posé une question à Bango, vraiment de manière claire, et voilà tout ça. Et parce que ça, ce n'est pas dans les images, et voilà quoi. Et c'est un public qui a une façon de parler, qui a une façon de fonctionner, et nous sommes identifiés un peu à eux. Tout en plein de façon d'avoir le bas, tout de fonctionné. Nous leur avons répondu de cette manière-là. D'abord, on en a vendu que les musiques. Je voudrais sinon que le bio met concurrence et consort. Je vous donne 2 exemples majeurs. Je prends par exemple la personne de Fali Poupa, par exemple, parce que lui, son nom a été cité dans cette vidéo. Mon frère Fali, il tombe sur cette vidéo-là. Tout de suite, il a balaye du revers de la main. Parce que dans sa tête, il ne peut pas un seul instant monter une idée comme quoi le frère McVeigh, le pasteur McVeigh entrer en rando avec lui. Jamais il connaît nos relations. Et un jour, peut-être, le moment nous sera donné que je vous parle de Fali Poupa. C'est quelqu'un pour qui je garde vraiment beaucoup de bons souvenirs. Donc de ce côté-là, il comprendra peut-être que quelqu'un est dans la campagne et tout ça. Et cet autre côté-là des choses, celui-là, j'ai de très bonnes relations, pas seulement avec lui, avec son épouse. Donc, il tombe également sur cette vidéo, il se dit, bon, quelqu'un est en train de faire la campagne, voilà. Ça, exactement, ils ont s'attaqué à la bango. Exactement, il y a lobby, Robin Safali, puis Robin Sawera, pour eux, t'as une unité de mesure, il y a plein de stade, pour ça, la plaie, au défi, non, au défi, bango, par exemple, selon, pronostic statistique la presse alors c'était une façon de vraiment parler, mais après j'aimerais quand même dire quelque chose de très important. J'ai vu que Belé à Badou apparemment basalisé na élément wana. J'aimerais ici très humblement vous présenter d'excuses à
tout le monde, au monde qui image on a vraiment Élysée, vraiment veuillez nous pardonner. Moi je le dis, nous approchons de ce grand événement. Nous sommes dans notre dernier virage, la semaine même d'Expo Célébration. On n'a vraiment pas besoin de toutes ces malentendus justement. La question reste faux. La question vous avez posé Zali. Dans le discours qu'on a eu avant, on a visé plainte, on a visé des célébrations. Non, mais d'abord, il faut signaler, il faut voir que l'image Bimilino, Isaiah Kalakoutinde Koleka, qui est conférence de presse de Salami Lobby, et plusieurs autres apparitions dans la télévision. Parce qu'on doit se le dire sincèrement, nous n'y allons vraiment pas pour les plaintes. C'est-à-dire que je réitère ce même propos. C'est vraiment pour la gloire de Dieu. Tous ont le lapsus moko. C'est comme ça que je dis, bon, nous présentons vraiment nos excuses à toutes les personnes qui vont se sentir choquées par cette vidéo, par cette façon de communiquer. Donc, comme ma communication, moi, je peux détruire le domaine, il y a Bino, il y a Ikate, donc, trop de communication peut tuer la communication. Mais après, c'était pas fait. Ils ont maladresse. Ils ont regretté Malobara. Bien sûr, je crois qu'en ce moment, et avec ce que ça donne comme résultat, moi-même, je ne suis pas très bien dans ma peau, quoi. Au-delà de tout, on va inviter Fali, on va inviter Wera. Oui, Fali, j'ai appris qu'il n'est même pas présent à Kinshasa. Wera, justement, nous allons l'inviter. Plusieurs autres Kouloutou, Bande Kwebele, tout le monde sera vraiment invité. C'est la célébration de tout le monde. Aux l'aise, artiste, Limbisa, Bisoto. Tu trouves à peine un terme mettez pour nous cabine nous sommes des artistes même bosala mon boye mais la bateau mon côté tout va intérêt mon côté et yo mon a ozolo bela falia bien ozolo bela wera bien ozala ba relation bien aye ozala l'aise na bango alors que ba benga ba bobenga ba misa mokili bino ba misa nzambe entre guillemets. Ok, merci beaucoup Thierry pour cette question. Dans le temps, le moment dernièrement là que la partagera vraiment notre état quand même d'une hypocrisie des hommes de l'Église que nous sommes, que de traiter ces personnes de cette manière-là, avec beaucoup de discrimination. C'est vrai que tous les artistes, nous avons seulement orienté différemment service Nabiso, la carrière Nabiso, mais après, ça reste de grandes personnes, pas une banane et tout, devoir respect dans la considération Nabiso. Toujours, la question que je me pose, moi, en tant qu'un homme d'église, question que je me poser, il y a surtout Sambelaka. Bon, ça va. Toujours, on a une hypothèse, alors que vous aurez pas tout mapé. En tout cas, c'est vraiment, par exemple, à tout mapé, il y a une raison de plus pour que tous en a davantage permis d'avant, parce que le Christ, la Bible dit clairement qu'il est venu d'abord, je dis d'abord, pour des personnes, Jésus est venu pour eux. Mais ce qui est a accordé importance, n'a pas à moi. Qui sommes-nous pour les juger, pour les traiter avec discrimination? Donc, c'est pas une très bonne façon de faire. Voilà. Mais c'est vrai, l'idée peut-être que vous allez le à Bango, bon, la montée, comme vous dites. Mais ça ressemble de plus en plus à une cohabitation pacifique entre les païens et ceux qui ne croient pas en Dieu et ne prêchent pas à travers la musique. Dieu, musique Nabango, ils ont même une grande partie à bas fidèles Nanzela et Mabé. Si après 10 ans de relations Nabango, vous n'arrivez pas à roter à Bango Babon la mitema et que vous continuez toujours à être là en train les chrétiens, est-ce qu'il n'y a pas lieu de vous interroger sur comment est-ce que vous prêchez ceux-là qui doivent changer alors que vous voulez le faire pour un plus grand nombre? Allô, je suis un peu occupée, je vous rappelle un peu plus tard, merci. Bon, bakati biso eloko na manda c'est na bina zongela ngo ekobanda susu na ebandel tellement depuis na check yango harcèlement moi téléphone et sonné bon et quand ce n'est pas grave ce qu'on a posé que nous la vidéo oyo intégralité nango okene na top Congo okokuta yango na ozonga muke na maloba kaka ndenge ndeko na biso pasteur Mike Kalamba ya uti koloba awa vraiment ayeba kite ke
ba propos wana ekozala choquant ekochoke bato ebele choc nango eza ke mponda abaki akobengisa Fally akobengisa bawera etc et surtout ndenge alobaki ke bakomona plein oyo ekosalama plein wana ekozala neti oyo esalama nano te ndenge alobaki ya solo eshokaki na bato ebele soki ozosala mosala ya nzambe liloba nzambe elakisi te ke de toute façon nzambe asalaka ne mpe na fule te na fule eza te esika nzambe asalaka nzambe akoki kosalaka esika bato mibale baza mpo bible elobi ke soki bato mibale basangani na kombo ya nzambe tata nzambe akozala 3e na kati na bango alobi soki olandi maloba malamu alobi ke bato lokola bawera Fally soki batali bakoyeba ke aza en plein campagne ke azosala campagne na ye mpo bango nyonso tout d'abord baza nano baartiste baza baartiste et musicien alobi ke soki neti Fally pour patali ou bien wera ntsona tali jibe mpia na héritier watanabe soki batali bako comprendre quelque soit makambo ya koloba bango bako comprendre ke aza na kati ya campagne aza kosala campagne na ye mais koloba ke na kosala plein koleka ye pe abia regretter ba propos wana soki totali malamu kobeta musique kobetela nzambe plein yango wana te nde ekobongolisa mitema ya bato ce n'est pas parce que moto abeti musique asali plein nde bato bakobongwana eza ndenge wana te bato ntango bakoya eza nde message de toute façon wana eza ni adoration concert wango eza soki adoration na yebi pete message oyo de toute façon nga ba musique wana pe soki motokei na mona nga liloba pe motoke ndoka te eza na makambo kobina eza makambo kobina eza ambiance ya kobina en fait eza ba louange eza ka ba ambiance ya kobina mais parole kobima penze kote ezala ekozala penza difficile po bato bakozala penza mitema bato ezala posa mingi ya kobina ke posa koyoka parole en tout cas ndenge Bible mo eloba ke avant koloba likambo faut ko tourner le lem 7 fois na kanisa tanga mo na loba ana sina beti pe mabaku na makambo na za koloba awa bote ninga pe regarder o makambo na ngala lobi botala kaka botali kaka boyeka bobi pe mama ili anita beti libaku to sa nini to tchango kaka na mopanzi eza nango gravité donc frère Mike Kalamai a regretté na makambo yo ndenge alobaki yango ndenge bato bazu yango mabe a regretté nango mais bon comprendre kaka ke eza marketing eza business eza nango business eza marketing ezali marketing oya sali wana kaka aten komba ba collègue na ye wana ekobenda pe bato balingaka musique wana basala nini baya basangana bakota posta de tonda mais munoko se betil baku pasteur Mike Kalamba alobi ke za lapsis to comprendre ye munoko betil baku a regretter na ba propos wana nyonso makamno so to lobaki wana en tout cas a regretter nango malobi ke na yolo esika azalaki ameriki kozwa langage ya bato ya kutaki na yolo la kendaki na langage na bango pour communication. Pardon, bon, qui communication, biso baluba prononciation de passi. Ah la. Baluba dikema. Bon qui prononciation, nabi prononciation baluba. Prononciation de problème. On a bien le pas ci segedi. Po yela ki mokonzi ya makambo. Le pas ci segedi ko? Prononciation. On a bien le pas ci segedi. So baluba de problème. Bon, pas si vous comprendre. Il y a comme le pasteur Mike Kalamba, vous comprendre. Une fois avoué est à moitié pardonné. Le col à reconnaître, à monique batuba sepelité, à sengeli yango bolimbisi. Habito limbisa. Ceux qui m'ont enseigné bolimbisi. Et donc, bien à mokile zalara, ceux qui m'ont enseigné mabe, à reconnaître que eza mabe, pour conscience et pour interpeller biso. Ceux qui m'ont enseigné mabe, à reconnaître que sali mabe, à sengi bolimbisi. Ceux qui to limbisi te biso banani. Nzambe tata limbisa rabiso mikolo nyonso. Bongo biso pe banana ye. Ceux qui to salani mabe, pe bako limbisana. Ndeko na biso a lancé message ya pardon. Habito limbisa. To limbisa na maloba ba propos nyonso atenaki wana o to sepeli na ngote maloba nyonso o ya lobaki wana arrogance wana nyonso wana bo comprendre que arrogance wana yaki Saint-Esprit abimaki mwandambu bonzoto mutu esalaki yango wana zaki trop arrogant mais nzamba sunga neti toza mardi mercredi jeudi vendredi samedi nzamba sunga mukolo mpe mbule betate
Pour na monaki bato mosusu batie ba commentaire balobi mbule beta te. Mbule beta concert esalama te bandeko. Bazongisaka mabe na mabe te. Tolukela ye mabe te. Ba comprendre. Boyebi ke bango so baza ba artiste. Boyebi ba artiste combien bazolela ba beta musique na mboko ba ko beta te. Ba artiste boni baza ko luka ba beta. 12 ans musique banda ko beta te. Mais elle aura toujours dans le cambo. Un jour 12 ans sa musique na Europe. Fali Ipupa asali ke musique ezonga. Ezongi. Bien que ezongi jusque là banani babeti. Na France ya biso. Na ba arena wana. Ka Fali Ipupa ye moko asakani na ba arena sakani na wa sakani na kanisa alimina ko sakana nango. Après ye faire rigolo la paix aye abeti mo ba arena ne mi balé hein. Na sata mi balé. Bo yebi mitema ya ba artiste boni eza ko soit po ba ya ko beta musique parce que bango ba musicien posa na bango ezalaka lisango micro ayemba posa na bango ezalaka bongo. Bo yebi boni malgré nzele se fongwa minango musique komi ko beta. Bo yebi boni baza na souci ya ko beta nano ba betite. Bango nso baza ba artiste. Ata pasteur Moïse Mbiye ndenge abeta extra de martyr, félicitations. Po eleki ndenge oya lingelaki. Félicitations na ye. Mais motema ne pe azana posa. Aya ko beta pe awa. A beta pe na arena. Ba artiste ya posa na bango. E alokola bato o basala ka cinéma bato a théâtre. Baza pe na posa bazwaka na basal awa. Total ka bango ka boye na ba YouTube te mais en live. Félicitations. Nandeko o ya salike aya na ba artiste comédien. Baye awa to moni bandeko na so ba mimika bongo bayaki. Ba Daïda Fia Épice. To moni bango baye ko se perception en live. Eza kitoko. Félicitations nandeko na so Ans Luzolo. O ya salike ya Gabi mama tumba zo visa aya Paris et Sungia profiter que ne se faire soigner. Félicitations na ye. Ba jouer to moni bango boye. Eza kanenge wana bandeko. Et alors ko la biso pe ba to sala ka ba émission na YouTube soko tali okomona chaîne moko par jour mutaza ko publier 3 4 5 émissions par jour. Et alors quoi tepsi ba mususu na sel ka moko mi balé na tiki na ngai. Ba mususu na journée moko 4 5 so bandi live na 8h ti 12h azongeli yango 14h ti 18h azongeli yango 20h ti minuit 3h du matin ko tawe mutu na live bi na 3h du matin mutu na live batu pe bazotala otala pe na bato en ligne. Donc vie eza ndenge wana toyebakana kolimbisana munoko ebeti libaku lapsisi ye monenga lobi yango me mukolo yango wana bandeko na ngai soki na osombaki billet te somba billet na yo kendo kota concert na yo obi na bisengo lola nangite bipa elokota nga yesu masi ya motema nanga moko témoin lolenge na yo kosala makambo ebalola bango na mitu ngolu kalikile ya Nzambe ngolu makambo ya lola nde boye basantu toganga bokende koka banzembo wana basantu toganga tokende oka nini kisanola bonganga na Nzambe bonganga na Nzambe tokende oka bonganga na Nzambe so na osomba ki billet te somba billet na yo okende koyoka bonganga na Nzambe okende koyoka fungola lola banzembo ezebele bandeko nanga tolimbisana po biso nyonso tutoza batu ya masumu mikolo etikali mibale misato apo concert ebetama tobosana balapsis nyonso ya frère Mike Kalambai. Bible lobi avant koloba tourner cette fois moi que Bible ekosate botande frère sanene abeti ba mabako mais likolo nango lokola ye moko asengi pardon et la kisiete tolimbisa ye to somba babiye to kende kokota concert to bina
tosepela frère plein kaka te ata mpo na frère mai kalamba te ata na bato mosusu bayo kobeta na nsima bokufela baplain te baplain oyo yango etindaka bamise bakende kosimba bisimbasimba makambo ya baplain oyo bokufela plain te bozala lokola ngai nga nalobaka ata natalami kaka na 10 personnes mpo na ngai ekoki essentiel bacomprendre makambo nini oyo nalobi nga nakufelaka na nga bato ebele batalanga te non ataka 10 batalinga mpo na ngai ekoki nango Bible dit aussi contentez-vous de ce que vous avez. Ce qui dit personne batalinga et c'est bon. Où est le problème? Boutika makambo ba plein to tchaka ba te. Est-ce que nzamba sala kana plein? Nzamba sala kana plein te. Ezaka pona fa mai kalamba ite ata oboko na sima. Soko lingo beta musique ba concert na yo gospel kokufela plein te. Sambela kaka sala campagne na yo ke batu baya bayoka liloba nzambe o bakobonga na babongwana o bakobina babina o bakosepela basepela bo sepeli pendant 2 heures 3 heures du temps musique esila kate musique esili mutu na mutasani ni azongi na ndako naye chaque jour suffit sa peine pona kosukisa to limbisana o no sekina kanda na kati ya motema par rapport à maloba ya ndeko mai kalambai limbisa ndeko na yo nalobaka toujours ngai émission na ngaza pona kobebisa te kasi pona kobongisa babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja so baza koteya mwana mutu aza na bomoyo yo okufela pe baboti profiter oyo kamate ya wana. Merci beaucoup, accent sana toi Sakidila Matondo, que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki, tata nzambu kausakumuna nzamba anubenishe bana betu bons. Bye bye.